beta balobi bokota bokota. Awa matière ici ekoti déjà matière eye somo makambo awa bande kunanga. Comédienne Maxi somo nde somo lelo ayeko bimisa ba makambo ebele lelo oto loba alobi ya fai akomi ko bimila ye. Tango ya fai azo bimila kaye wana azo pesa kaye pe ba message. Eza kaka te ke no ndenge tomonaka mutu ayeko bimila yo atiki yo bongo ka bongo te. Ya fai penza azoya na ba makambo azoya koyebisa ye bandeko nanga eza ya kobeba. Balobi eza ya koyinda la famille eza ya koyinda yango na se ya moi makambo nyonso tosalaka totiaka na mutu keno ata soki na batami ndenge nini ata soki na mibombi ndenge nini ata soki na sali soki ndenge nini un jour c'est un ezalaka toujours na jour moko o nyonso o tolobaka chaque jour ekobima nango na poasa tango pe ebimaka na poasa bandeko nanga eyaka nango ka mabe ezalaka bongo bandeko ebele ya bato bandimilaka te keno soki mutu akufi azongaka ayaka kopesa ba message ebele ya bato bandimilaka te ebele ya bandeko na biso bandimilaka te balobi no soki mutu akufi na ye moyen aya lisusu kopesa biso ba makambo eza te akene ye kopema. Mais de l'autre côté toye komona ndeko na biso na kombo ya Maxi alobi keno amona ye ayaki penza na kitoko nyonso ayaki penza na pete nyonso ayaki penza na système moko ya bien. Bandeko nanga nazotiela bino audio ya Maxi bino moko bomi yokela na boyi te keno ngai na ya koyebisa bino ya lelo penza na osala bongo te na kotikela bino la famille bino moko penza na système moko ya bien bomona boyoka plutôt na ndenge ya kitoko. La famille avant tokota kuna toyebi ke chaque fois que toyaka na ba makambo ya kitoko chaque fois que toyaka na biloko ya kitoko ebele ya bato ya sika surtout bakotaka yango penza na eko encourager bino si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information et pourquoi pas chaîne à bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda neti ba makambo bongo ebongaka toujours et encore oza penza na yo ya kovanda place nyonso ozolandaka biso bisika nyonso penza olandaka Etoile Ines TV na osenga na yo kota penza zwa kiti na yo ovanda. Tango zovanda kawana kobosa na pete kotia mwa mai na yo ya komela mwa jus na yo mwa sucré na yo ezangaka nango te. Côté mosusu la famille kandenge tokendaka nango talela PR soki omoni na yo keno eza nango tongo na pete nyonso na koya kosenga na yo kota penza olia petit déjeuner na yo. Soki penza omoni keno eza nango midi na kitoko nyonso na osenga na yo kota olia repas préféré na yo soki pe omoni keno eza pokwa. En tout cas la famille bandeko nanga bino bolela mama Etoile Ines TV na koya kosenga na bino bokota bokendolie souper na bino la famille na système kaka ya moko moko système na biso oto betelaka masolo système na biso oto sololaka système na biso ya tokos makasi. La famille lelo na memeli bino lisusu Maxi émission moko na sala
nasalaki pona batu o babandolo bakeno Maxi azalaki mwasi ya ndeko na biso comédien na biso ya fai en tout cas na yaki kandenge boyebi mama Étoiline ayaka na ye soki ya koloba eza ayaka penza na peti nyonso. Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bienté. Awa, yo kayango et Télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, mabengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, Bicalibela, Olingi Okima, Suki P mandefu ya pembe, Benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Mbutu la famille kaka na Gavker. Gavker bika na yo libela. Gavker ya koseka na ndenge ya bien. Gavker en tout cas oye penza umela na yo vanda na yo na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko na ngaka nde na bandoloba na ebandeli makambo ya ndeko na biso Maxi. Comédienne na biso. Ajuaka penza makasi te, mais ajuaka. Azalaka penza comédienne na biso ya tongo, mwasi kitoko wapi. Azalaka penza kitoko, ngana lobaka toujours et encore, soki muto aza kitoko, toye pe to tomboli ye. Azalaka bongo. Donc muto soki aza kitoko to loba bongo. Maxi aza mwasi moko kitoko, kotala libanda na kati ya motema pe aza mwasi moko kitoko. Parce que ebele abatu bazalaka bozalaki na mutu bien bosololaka boliaka ensemble mais tango mutu akufaka omona batu mosusu aza lisusu kuna te batu mosusu akimi yo batu mosusu atakutu koya kokunda yo akoya kokunda yo te mais tomoni déjà na ndeko na biso comédienne na biso star na biso makambu oya sali alongwa penza poto ake kolela ya jani tina Congo. Tango akomi biso moko pe tomoni makambo asalela mama ya jani fai. En tout cas, aza mwasi moko aza na motema. Aza mwasi moko aza penza bien makasi na ndenge moko ya kitoko. La famille lelo kandenge na yebisi bino ya jani fai, ya jani fai autaki ko bimila ndeko na biso star na biso na kombo ya Maxi ye moko alobi yango apesi makam nyonso ba explication nyonso bandeko nanga apesi yango nyonso penza na poisa nazotiela bino penza bolanda boyoka bino moko ngana kozonga nanga après mais naotiela bino boyoka et puis na ozonga après to continuer na analyse na biso na système moko ya bien. La famille to landa maloba ya Maxi azo expliquer ndenge ya fai a utaki ko bimila ye et on se retrouve juste après. Nalali nakolala namoni ya fai avandi pembe na moto ambeto nanga wana sapongi aosimba na moto boye moni ya sabu nena suki nanga maboko abenga na komo nanga mboka buja
bouge nanga bien faille, je suis fatigué nanga namuka. D'ailleurs lundi nango déjà je crois na pour les rêves à moi. Ya tongo, ya butute. Nga bien faille naza fatigué nanga kolemba te. Nga bien faille na nebi j'arrive pas, je suis fatigué. J'ai pas le moral, j'ai pas la force. Mama mikana naza na posa ke otiko la kichance na ke kunda yo même kana ngozoda okangama. Nazo na balo beteka biloko na obeto mikanda na yeba teso na sa nini. Aminanga na mukana mutalanga. Il était en débardeur kende. Pantalon noir avant na mbeto nanga. Na mutu nanga mbeto. Aosima na mutu. Na oloba na olela. Elle sait ya faille, j'ai mal. J'ai très mal au cœur. Je me sens abattue, je suis affaiblie et tout. Aminanga je sais. Mais tu dois prendre de force. Nzamba mona kana mwana nga moko nazala. Tu dois prendre des forces, faut manga pa nanga, ozong sanga pa na biso. Faut ozong sanga pa maman nanga. Ma bien faille. Na kokate, na fatigué, je suis abattu. En plus mkana ngeza okanga malikolo. Nana poso ke na mwana ko na ozwa risque na poste ba président le faut ba kende kaka. Ami na matina ngi yo. Okende. Ozong sanga na Kinshasa. Ce que tu vas voir, tu vas bien monter. Ok. Moi, je vais aller dans les s'il te plaît, tout ce que franchis ligne orange, bientôt nous allons passer à vert. S'il te plaît. On va te faire ça dans quelqu'un na mort, na si le verre, ça c'est mort. Après on a limité on est fatigué. Adna donne-moi ta main. Ah bon? Na simbia faille. Abina oke nangai ozonga. Stu beza ipongi. Maman est pessinga maka c'était lundi. Supoli mai. Coach na voiture. Nous avons un rendez-vous mon souffrance na bosse fait na préfecture na bien que tu na préfecture na bosse na telle heure presque 12 heures. Moi qui na 14 heures et abisso. 16 heures. Nous avons 2 heures et quelques nzela na bouchon. Ngawana ni. Nazunzela bonga mais na komi tu peux à 16h ba commander ba ndokota akota ba basa fungo ba ndolo otala na koti pe na ba choc nanga donc quand je pleurais en fait j'étais avec lui avant de me réveiller et ça na boteza na moi bongi na lekana pe na ponga na la pema oui na kota que na premier jour à mort na lali lisusu na Paris pas tante nanga. Mardi, on a bien que nous sommes à qui pour la décoration. Président de Robert Max comme moi. Maintenant président de Bimi Nazo Kembe. Aminanga, tous en Nzela, tous les bébés, tous en exposition à pompe funéraire, aux acquis à Soukapo et Bembe à mardi. Il était 11h30. Funéraire, il va à 14. On a besoin de des places, na Kemson au Kangama. On a bien zonga. Le cas bien passé à 11h30, on va à midi 30, 13h. Nous avons tout ça, l'installation en place et tout. Pour moi, ça c'est ma photo, ma décoration. C'est moi qui étais là, nous avons la vidéo. Nous avons la mise en place pour nous. J'étais la première personne. Yaokoma. D'accord. Puis na kati le pont zaka finir na cimetière na kati. Dans avant na kati cimetière wana na pompe funèbre wana. Funéraire wana de 11h45 jusqu'à 14h10. Tout le monde va venir, ils sont venus me trouver. D'accord. Ils sont venus me trouver là-bas. Bateau banduya batali boso ne ba okota. Kude ya mo bomba na ya côté mon journaliste journaliste ya katema ki boso te na porte afune wanga ya fai. Oyo kalenga telema ka wana ngapa na vanika na voiture nanga. Ko pousa na te garder ka bani. Muta parce que bouger telema ka boso téléphone wanga. Ya fai. Attends, mais comme il y a fait là mon nez. Azaki bien, sa vie a basculé tant que andimi ko sacrifier vie na pour na vie à mutu mususu. Andimi ko sacrifier vie na pour na vie à mutu mususu. Par là au ngolo bani. Ko protéger maman bala nae. Abana vie mususu akati tous les vieux azaki na. A coach na vie na maman bala nae. Bon, on vit vraiment ça dans le théâtre. Oui, dans ça, les temps d'attendre ma femme de chambre, mais il y a une question à laquelle il théâtre moko na bien. Donc, ça y bien au début. Mais toutes ces relations, nous se koufa qui est bébaki à partir
Il t'a protégé des becs et ongles. Il a tout donné, il a tout sacrifié, ses relations, ses amis, pour te protéger. Vous comprenez? Oui. Voilà. On a monté à l'ingé, tu as batouté, tu as manqué à batou. Donc, même lui et toi, la molili en fait. Et on dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et constaté. Constaté. Nyon se là qui là les comme quoi tapio to tima kolo molili. Boloba, bo sala nyonso, bo conseiller sans succès. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Dieu a voulu que ce soit. C'est ça son histoire en fait. L'histoire n'est on ne peut pas le changer. Il y a mon bêta mais on peut la couper. Donc toi on a vu nous Européens c'était autrement. Malgré on voulait que ce soit autrement, mais le destin a été classé comme ça. Ça fait mal mais c'est la réalité. Il a tout. Ce que ça comme le plus on ne passe pas passer parce qu'on connaît la réalité. Bilan de votre réalité, biso de toute réalité. Vous allez sur place. Tout a commencé, on est là. On le connaissait avant. On le connaît après. Vous croyez que même si on est mauvais, tout le monde, tous les artistes et tout le monde peut être contre une seule personne. Vous êtes sûr qu'on est tellement mauvais que vous avez pointé le doigt dans le vous êtes sûr. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Ines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona ko benga kabiso. Grand merci na bandeko nyonso o batindela kabiso ba message. Grand merci na bino nyonso o bozongisaka biso na nzela ya kitoko. Soki tosali mabe bobengi bopesi biso ba conseil. En tout cas, que Dieu vous bénisse surtout abondamment. Bamatondo nanga mingi na ye moko sponsor na biso officiel ye penza atikaka biso te atana tangwa pasi tangwa kolela tangwa bisengo ye azalaka toujours elongo na biso yango penza lelo na ye kopesa ye ba merci ebele na ye koloba ba merci mingi na ye moko Jésus Christ de Nazareth. Bandeko nanga kandenge boyebi chez Étoile Ines TV, en tout cas mabanga ezanga kanangote yango bandeko nanga na ye kopesa mwa bambote na mwa quelques personnes na pesi bambote nanga na ye moko Linda Pukulu ya balinda na pesi bambote na madame Judith Diampovisa na pesi bambote nanga na ye moko madame Marie-Josée Chala. Bambote nanga na ye moko madame Céline Kaba na pesi bambote pinza na ba mama nanga chérie wana na moni mama Titi na moni mama Joséphine na moni mama Tina Sambia na moni mama Eugénie Zamanga na moni mama mama Germaine depuis États-Unis na pesi bino bambote bisika nyonso bolanda kanga wana na profiter pe kopesa bambote na noko ya bana tonton héritier yola bisika nyonso zali na pesi yo bambote na système kaka ya moko système moko ka tobetelaka masolo système moko ka to solo laka na système kaka ya tokos makasi. Voilà la famille tozonga na makambo ya comédienne na biso Maxi alobi alalaki na ye na moi na kolalaka na moi aye komona comédienne na biso papa na biso Jani Fai ayaki komona ye asimbi ye penza na motu. Papa Jani akomaki koyebisa ye ke non zongisanga na Congo naza na posa ya okende Congo. Bon, la famille na memeli bino oyo parce que ebele a bato kandenge toyebi na communauté na biso eza na bato mosusu bazalaka soki mutu akufi ata soki mutu mosusu aloti ye omona bato mosusu baye komi koyebisa ye ke non il faut que ndomona pasteur asambela pona yo parce que eza milimo mabe eza milimo ya liwa ekomi kolanda yo. La plupart ya bato balobaka bongo bato mosusu omona non soki omoni mutu oyo akufi mosusu aza na makambo
oyo aza na posa apesa yo, aza na mwa makambo oyo aza na posa apartage na yo, bato mosusu balobaka bongo. Sikoyo etiaka na mutu mwa kobanga. Omona bato mosusu soki aloti mutu akufi to mutu akufa kala, mona bato mosusu ata koloba ngo akomi kobanga koloba. Pourquoi? Parce que ayebi ke bato mosusu bakoloba boye, bato mosusu bakoloba boye, bato mosusu bakoloba boye. Donc ekomi nango ka bongo. Bon, koyoka penza ndeko na biso Maxi ndenge alobaki. Bon, selon ngai na makambo mosusu surtout bato oyo bakufa bokomi kolota bango, eza na bato mosusu mosusu bayaka na message moko, parce que eza bato mosusu bakufaka na bango liwa ya Nzambe akene kopema, mais bato oyo bakufaka keno eza temps na yete baboma nde akoboma. En tout cas la famille bato wana yango tomonaka o alotaki ye amonaki ye, ezalaka bongo. Bato mosusu bazalaka akufi bongo, azalaki na bambongo na ye agarda yango quelque part. Sikoyo ata membre moko ya famille na ye ayebaka ngo te. Mosusu mutu wana omonaka bato mosusu olali bongo, mutu wana aye kolakisa keno eza na mbongo moko eza kuna, naza na posa mbongo wana bokendo pesa ngo bana na ngai. Bato mosusu bazalaka bongo. Nayebi te mutu na mutu dans la vie azalaka na ndenge ya kondimela. Ya kondimela parce que bato mosusu baoloba non makambo Maxi oyo eza lokuta eza ka makanisi ya azalaki kaka na posa akitaka kine bato bamona kaka no ye penza alela ya Jani Fai baondima te keno ya Jani Fai alotisa ndeko na biso baondima na bango te, baondima na bango te ata moke te. Donc eza mwa pasi toyebi te bandeko nanga ka ndenge boyebi. Donc dans la vie mutu na mutu ayaka toujours na makambo na ye, mutu na mutu donc eza ka pasi la famille na boy nanga kokota na mozindo ya makasi na boy nanga na système abi. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour le 19 la famille et Kozalande Somo, stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.